je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka nenga na bino, to solo laka, hey na kolobate, ta montre, na montre. Il faut même pas kanda danger méchant nani. Ya mutute, yo kanisa nena ina lo bana yo na dike bondi ke belé abatu ba dike, champion local sur la outil di banda na plateau te ce que aye ko luka invité par-ci par-là. Kasi liboso na ba démission na pesi yo lo sako na yo côté ozali pona yo lo bako champion local na pesa ba mbote te champion na pesi mbote ya trona bana tu ya chango côté ozali moamba funa lukunga angoso mondo lo sako na bino bana poto na biki États-Unis mobimba tona ba diko ta États-Unis na tangi vie na nga Prosper bakine mwana Dallas atongo vie na koloba na kangi monoko na ngai kasi prêtre amo ko na États-Unis vie Prosper bakine e bongo so na kembo na tali mpanzi ya Canada na koloba te na bongo muno kombola na ebeta libakute soki na kei na lobi Canada bon na tanga pona esalama bien makasi walo walele na Canada yo ngwana bongo bana France tona ki na France na moni vient kito la pena ki na Belgique mabongo na moni président Dudu Tesi Mokondi bongo vient juste Mungu a kitenzi bilele toujours juste Mungu banga na Instagram ka ne balbakati na so ki boye ko bake ya so na ki na tangi mama BCDC Equity Bank mama Nicole Kanda BCDC mutana na fa kongolelo kwa liwa bongo mbala moko na pousse ni ko bake prêtre ya makasi pe molobeli ya solo ezabongo vie nga Gabin Kimbende le seul mutu oyo asungi peuple ndenge chef de l'État asunga peuple gratuité na école ekoti pe gratuité na makambo ba couper couture makambo ba auto école makambo ya ba esthétique gratuit na yebisa bino ya solo penza mutu akabwela mama ya mapa ba banse pe ba mbongo ya kozo mapa vie nga Gabin Kimbende ngai vie na ko voter yo soki hotel libaya mais alobi te gate mais na ko voter so hotel libaya vie Gabin Kimbende to bana na émission na ko lobasi mabobo ala bakabiki na bande émission na kibongo mupanzi na otanga ko mote mais na kaka ay mupanzi moko bon na yiska la reine Shakira na kutana moko ya ba tu ya club na ye oyo to sula ina mama ko bele tu te so ba ko bani mais biso lo kwa me pasola toko pasola bango na zabongo na maître Nzungu ya bandoki mbote champion maître Nzungu kala boy bando be ngala mukile bila ba ko mwana tinelo bon na champion du Congo moi ba tournoi ya la province titoye awa lisusu na kin donc moi tenzala kite mais so na zongi pona pese na bana kin pe ba fanatique na nga o ba yebi zu ouais ko pesi la bango ngana boy na ba problème na boy mo anda enseignant donc kaba maka kona ile mama ofisi on enseigne ku te lo côté na makambo kachi ngala sasa folo bande makambo kachi ndenge za kachi so yupi na ebité lelo o ba bisinga liboso ya kina temple du soleil ou la reine Shakira Keito c'est une émission mo bonne chango lo bio na la reine Shakira pona ko hote ko bina club ya mazo hote nende uza juste wapi juste bon normalement omoni Nzunga bandoki aza caché nanu a 8 ans na haute tension o balana ndo bitumba te bango wana na caché na haute tension na longwe haute tension na ele guerrier na longwe le guerrier na kena na club ya 50 na longwe ya Misamai na longwe pa Misamai na ye na temple du soleil ya président Bendos donc tant na longwe na temple Shakira a longwe donc total sikoyo mère na biso a longwe biso tozande donc photo ça la pe temple d'action royale et puis ça danger na mokili donc toza kuna komba na ngaba donc minga kolobeza te mingi alobeza te mama kombattre ko tono sima to sona na moki vraiment olungwe na boy ba clé bandi bazaki ma bête yo zaki ma bi bon nga za kacher nga za lokwa musicien donc na ko beta na mouvement na mone simi te faut changer mouvement mbisa na hote mai to la kaninga saka donc non c'est ça na bundi pe na renaissance na longwa nga pe na champion local na lokwa musicien soki chaîne na bino pola kubenga ngati non, la chaîne n'a pas épaulé. Il y a la chaîne polo.
Donc, tout le monde a tout le monde a catché. Tout le monde a catché pour avoir mon manette à l'ingénieur. Mais il y a pas de Mino, tu es un peu la plateau, tu es un peu la bosa sur la préparation de mon équipe championnat du Congo au Bundi pour Baba. Il y a la provinciale. Nous avons pas Congo Bundi, puis il y a Bundi, Bundi. Mais tout le monde est championnat du Congo à qualité il n'a écouté au canité. Au pour la qui bon, au moni biso tozaki chargé na ba province. On a comment dépendre na ba Congo, vice champion de ba Congo. Na minute. Ngai mudala nita tapo ende. Ndenga yi zunga bando de Kasangulu tiba lukala ba wapi. Donc mingi alobeza te chomonique totali tata po yo kende. Le bouton tata po. Yo kende. Mage aipa abete me comme vivre en pile zone. Te tata po a bundika mbala moko. Pe a gagner azolina. Umwiti idini kwa taba konku. Kamba kwa kote des autres de championnat bleu buzala. Te biso toche des autres te. Championnat na bango nde basali na ndenge eleki. Na ndenge o bango basali. Tata po a gagner kwa zongi na. Te azongi na sens nini? A comprendre que son abina kota boy pour le lo kombe komi bacheli mutu mongo mongo a gagner te. Tricage pas tricage. Ozolanda. Oko comprendre que mutu mongo bacheli mongo kombe kebu. Dans atali biloko wana tali amaza kisimbi. Dese be ba fi. Alba pete me wana kisimbi. Ya ba kisimbi de ba Congo fazo ngana. De azongande ba ngaka zonde ya saleka côté. Te za côté. Dans la minute tu charger makambo na kim nzunga bandoki azala kim toujours. De nzunga bandoki ayekin na kanda ya makasi ba championnat to leki o di Congo na bundi na ba province. Mais awa nde na bundi yango te mpo na tala ye déjà bakombo niveau ezokendeli na kobomba mpe motu ngamonde na otation motakimisango ezaki elenda te elenda kutu na otation kutu eloko te otation nga amona nde magelor banda magelor alongwa mutu bakisa makasi lokwa magelor azaki mpe mutu akobeta nzunga bandoki na otation azaki banda ntongo ti pokwa nga muna yebisu mutu akoki kobeta nzunga bandoki aza te mpo magelor abeta bedingwe toza na tv na oloba réalité oyo amoni akobeta nzunga bandoki asenganga koma naza pre donc kuna pa magelor batutu batikali na omona mutu abetanga aza te maître Ambozo Amboliwa na kati kutu ya changu na oboya nangu lipasi oboyi pe lipasa nanu champion nazoboya ye bamazo banzambe bazali na kati ya changu baga bafetishere mais oboyi mazo obolia mapapula nje omoni mabe nanga eza vana ndima yo fozala litolare na se boye naboyaka motutu osi boliti rien bon ngala habité on est bakisi na ye donc mutamtala bakisi na ye abi que même ici bolite puis batuma yo lo magera ba de 6000 donc moto na yambo donc aobet basega betaka nzunga bandoki ya ya 2018 na ina bagera otata ko chape ba image mo est-ce que ngaza na image si boliti obinisi ta toka ndi okenda okangama lokwa kingonyi te omoni eloko na olobano wana eza makambo mais lelo sikoyo toza na makambo ya sika mpe bavitese eza ya kochange oyo aza na ceinture na bete na botoni ceinture nazonginanga eloko eza koko osenga badefi naosenga badefi ebele oyo elenda wana ozoloba elenda ya banda ozwa bapouvoir na nsima magelor lelo magelor aza te elenda na kobete banda ntongo tipo donc amema tampene nyonso aya nango na kosukisa ye nabombeli solo olobi sikoyo nakomema image ebongo ndenge bakobetelanga elenda nakolalise 6 jours yosaka melinda eloko te na bachangu bamapasa bazali bagra bafetisher eloko te na oboya bango bongo elenda maître mazo nayebi te toloba nini toleba pabika te kaka ndenge ezalaka
mais ndio bandoki babike no na yo kutu malgré ki danger na yo mais ata betage na ye banda kuna etage na kobete kaka ata za banda ko etage na kobeta ye champion mazo ngala na ngana etage te mais yo za na betage na yebi yo obeta ba féticheur ya makasi oya bangaka pe oza ya soloko mazo beta ba féticheur pe mama na féticheur na kati ya changu champion changu mobimba banda ma njili tima lukuse mazo aïe mais lelo mazo magelo akoma oboto na matike wana ngapi na koma oboto de o betete mais okomi ko boto la mo moke donc déjà na boto la déjà mona komba na ye na menaça ye akokati bana masina témoin bazali to ucho bunda ona bona ne awa na décembre donc mina kolobeza te omoni ba fanatique na moni bote ba fiche belé awa bon ba fiche vemeza ko panzana lemba matete ngamba partout poto zana mama na tournoi ya catch ya température o bote o ebuna wapi te bon toza na ngaba tozobunda na ngaba pembe na vini tika boye ko nyonso ayebi dojo ya température royale kombeza tika boye pembe na vini pembe na bavini toza wana 5 jours ezoma mama ndanga bango donc toza wana bambisa mai bazali o mbisa mai ezala yo mama olongwe na depuis na Congo central oye bando ye awa kote yo monika bota bakomba na mabelo mbisa mai ya konzaka mabelo vini ya konzaka mabelo yo maître msu nani la police anataka akombo na ete kotenga na kombo ala te nani na bosani bametra makasi omoni makasi nyonso ozolembisa oza makasi lokola libenda rai nga nazolembisa gise ezalaka na frontière te ate witi bakongo eke mbujima ekobuba de oza oye na malemba na bango nayebi so na minicho na na kacher na bango tous les kachers soko obeta nzunga bandeko likola donc munduki eza kaka boye ezobeta mitutu komba oyo ekoleka ezali kombe toza le 20 toza vraiment le 20 ya sanza oyo tozali donc toza vraiment le 20 olobi na salle ya dojo ya température royale temple na dojo côté ka en plein air ezalaka eza ezela précisément pesa na adresse en précisément abeli nini eza na Kibunda combien aussi Kibunda combien Kibunda dia donc eza Kibunda na direction ya Lumumba donc précisément la direction Lumumba Kibunda direction ya Lumumba bon pour comprendre ya uti ba Congo ayebi ma côté on a bien te bazana bastima kamera bazo expliquer juste aujourd'hui bato bazo musika okitina Arrêt Manzengele. Obika libu Manzengele. Les gars ils là. Arrêt Manzengele. Les boules ici là déjà pas yo la bongo. Champion kalo baike les boules za kala Manzengele te ezala kande kala. Itikala kombo ya Arrêt Manzengele. Otuni wapi aveni Kibunda. Donc Manzengele Kibunda eza je crois 2 ou 3 aveni kande kanga wana. Siko tuni wana okoti na première direction je crois bien. So okoti na mpanzanga ba première direction na kwa Kibunda na première direction wana. Au moins wana et puis soko kitala na manzengelo tuni wa pesika wa côté la reine Shakira a ba komba ba kola kiso parce que yebani moi mingi déjà ba fiche za partout ba bandero les partout les 20 tous à la wana et ça c'est bien et moi ko tuni balé o isa bandeko yo balingaka tant que ba yebo ali mutangalo ba kiye tout à fait mingi loka koloba Congo mobimba ka fombo soutenir surtout bana changu bébé chote kayo bébé chote eloko te wakuta oloba koloba kukombo na ye toloba ta maître mbozo te libanga na baselemba wa mboliwa mutu akangi selemba mobimba beta nana koboya babebe choka wana kotangaka bango te ngana ningalika bafétichere ningalika bateknicien te aboliwa ateknicien toyebi kaza technicien toyebi kaza technicien me malamu otata bongo amboliwa soki na pese ka tiobele te tiobe akufima ozomona bon tokotemosoa ya bafétichere bon mingi akoloba eza te donc bana changu transport eza 1000 francs tingaba donc soki mpe bosoutenir nzunga bandoki na badresse oyo bozwi ekozala danger
donc mingi akoloba eza te bana changu bamote kutu ya koloba mingi naza na public ebele trop de public taka mazo akokaka te trop de public na kati ya changu donc bosoutenir biso donc esala bien makasi mwana changu na bino yango nakoki koye basoutenir bino bana changu na yebi te bakombo bate awa je crois bien tokosala tourno de Kinshasa ezala awa ekotambola mpe soki tolongwa toza na kawele soki tolongwe kawele toza na Kingasa na suka kota mettre vi kitolo na commune ya Kingasa ça les a déjà soki tolongwe wana tozokende Kinkole ntango tozolongwa mbala moko malu donc eza tourno moko danger eza tourno moko danger na commune suka émission na ngana te maître Nzungu ya bandoki lokola kanda ndenge eza makasi boye na lingi opesa mabote ebele te mpo oya kopasola kamera nanga mepesa kaka mwa quelque mbote ntango eske ya 3 ou 2 personnes mingi akoloba eza te bana Kisasa bana Kim donc bambote na ngai liboso na opesa mama Fene Dinazinga mwana la reine mwana katanoko na bango Feno phénomène donc danger donc na bébé na présence ya mibale na kopesa mama Pamela Tio na mwasa pembe mama na Jessie Kekta Gaïla champion Magelo sali au drapeau Nzunga badroki moko papa na Jessie na Kekta na Gaïla donc même moral ve na candidat satana la linzala boy kali wanza donc yo kutu kaka ba satana bando bongo boy kali wanza za satana donc na kobosa na te mazo ata na obeta yo 5 fois champion mbote na yo donc mbote na yo na ebite akomi na suka kwa mai émission soki totikele oui bakachia so totikele mo bata balobaka tellement ebele na ebite na komi na suka ya kolobake na ebite bomanga ngi papier na bemba bete soki bato basolaki kilo makasi na champion local ya mwana ebisi bino boye ke kaka ndenge ezalaka toujours na bandiko buaka mabanga kolobaka na bwaki mpe nanga Prosper bakine mwana kabeza tongo mpe na boso te koloba bongo na bwaki boma Pasteur Bon Bomalika mpe Berger Etienne Bokopolo mama lili bwele mokonzi na bango mokonzi wa mama tout ya centre évangélique la révélation donc ndenge tolobaka frère Teddy locali frère tite motema ya suzi kaka ndenge ezalaka bato basolaki mingi baza mama ebele te kasi naboki Niklete Kapende Kapela di Niklete Kapende Kapela kaka te bato bate donc naboki famille eyamba mobimba mpe famille onyangunga mobimba ka ndenge ezalaka famille onyangunga famille eyamba eme tukudi ebongo papi tukudi pitu tukudi aitabita okako ndenge ezalaka naloba te mpona nini nayebi te nalobi mama boye soki na bazali kokele malema natali na gauche natali na droite nazali kobwaka nabwaki phénomène la fille ya mama trop fier kaka ndenge natali soki bazali kobwaka bana nazalaka na bana kasi ebele phénomène omoi Sephora omoi Rose omoi nazala basephora mbele Sephora ninga loba mettre bras de fer na kati ya njili papa kopo motema mama filo ekoki obimoko nayebi te naloba nini donki naza na bana kasi ebele nabwaki bango nyonso yangoso nabosani nani maître mbozo libanga mabanga selema etondi mpo na yo liliane mundabi nabosani yo te naposani suzani bana mibali na babwaka bino te boa bakuluna donc nayebi te nakomi na suka kolobaki nabwaki biro te kilingi nanga mobimba nabwaki dete na ngai tite elongi mokonzi ntango mpe dg na ngai pa dete papi fala kote boza kuna losako na bino mpe naboso te kobwaka bongo Jonas Maza mpe Miranda Joseph nabwaki Benjamin Mosiboni jedige Mosiboni nabwaki Christian Matissa kasi diani omoi mwana ya 11 ans na bangenge ya mikolo soki nabosani kobwaka bongo nabwaki Pelamine Kamba motema ya ciao.